Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osaka nango na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise minene bana poto tuka awa kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation ono ezala te Maye na lobi na lingala na lobi boye Rosia komi mwinda Rosia komi elombe akomi bongo ndakisa pona biso bobo sanate mboka na biso toza bongo na ba repère te ndenge balobaka bandakisa mingi bandakisa na mboko ekomi bayinzembo nde bakomaki bandakisa mais soki tokomi kozwa bilenge lokola biso bakoma mwinda bakoma ndakisa je crois c'est le début du commencement d'une grande révolution liwa ya Rossi eza révolution kala tomonaki makambo te soki bilenge bakomi komi bonza pona mboka na bango ami bonzi pona libumu na ete pona libota na ete pona mwasi na ete ami bonzi pona libota eza lokumu eza ma pona biso kozanga moto mais comme le kumu pona biso notre combat commence à produire les héros c'est une fierté. Hier c'était Kimbangu, hier c'était Laurent Désiré Kabila, hier c'était Lumumba. Aujourd'hui nous aussi, notre génération, nous avons notre héros. J'en profite, Nabilenge Nyos, Mokole Bembe Kobima, Ezala Bongo et Bemba Lokumu, symbole ya combat, symbole ya résistance. C'est la résistance, et ko barricade route na Kabila. C'est la résistance, et ko suki sa koko nyangi, et ko suki sa moto, bino boebi kombona mukuso, wazo saka la cardinal. Ah, ça mètre carré, nani, bitakwira, bino boyebi kombola. Donc c'est la résistance et qu'on contrecarrer bonyama batouana. Vous comprenez? Yo leka, au finga cardinal. Le cardinal c'est une valeur. C'est une valeur pour nous les jeunes. C'est une valeur pour la société, pour les pays. Qui connaît bitakwira dans ces pays? C'est par accident de la nature. On a connu cet homme au lendemain, n'est-ce pas, de Sun City, à Utawapi. Ce bout d'homme là, Bapigime va réclamer à la leader na bango. Ici, pas ici. Ici c'est nous. Il ne sera pas notre leader. Alors mais la soupe na Mikolo. Mikolo roya aux asouté. Merci beaucoup. L'élection est kozalate, ezalande nini. Pourquoi toni to zala mayele mokuse? Na 2006, Jean-Pierre Mbemba Lekaka. Akomaki président T. Na 2011, Tshisekedi aleka komaki président te kaka siko su bolingi su ya mema biso na élection akobimisela biso matondo akobimisa suso mutu mususu akobimisela biso ndeko aye. Vous comprenez? Là on n'aura pas gagné ce que j'appelle la réappropriation de la nation. Ba kolomboka bazwa mboka na bango lelo ba kolomboka bango te mbaza na komanda mboka eza bitumba pomboke koma biso nako tuna motuna pourquoi to sala que élection te na ba Belge. Tout ça, l'élection de Belgique, il fallait d'abord évacuer les Belges et nous sommes allés aux élections. On a eu Kassavubu, on a eu Lumumba. Bino Bolinga toke l'élection de Kabila, il n'a plus la légitimité. C'est Yokana Bisayo. Moto a la légitimité et Zalilinae Babenga na droit, il est inconstitutionnel. Vous comprenez? Ce qui est inconstitutionnel ne peut produire que de l'inconstitutionnel. Oh bisoto na linga lingoloba et si comme obeko likunze zalité boko bota bekaka ki yanke na ki yanke ozola na ngai ki yanke tonga mboka teo
kigangisere tongaka mboka te tokobundana bango tina suka, mais tout en soulignant de manière pacifique. Tokosimba libanga te, mondoki te, bena chapele na bakokoya tokanga likambo Jericho koya ki na 7e jour, biso toza na 40e, tozaka na 3e, Rosia koyi, mais 4e ezali, 5e, 6e tete kezala Daniel Safu esengo banzilu bayamba ngai na kufi pona mboka anduki puke babatela biso contre l'ennemi ozoka makambo eko salima na est ADF nalu. Donc ADF wana c'est un groupe armé monté de toutes pièces pour na kosilisa ba congolais ceux qui oyebaka te. Donc ezala sokoto ya ba soda, ezala bilamba ba policier, ezala manduki, c'est nous le peuple qui achetons. Eza bangote tozo sombango pour notre sécurité et la sécurité de nos biens. Mais bango bazo balolango manduki est commis contre biso. Maintenant, là, il y a une preuve. J'ai suivi le colonel Mwanamputu, azo menacé bato. Mais attendez, vous n'êtes pas la justice, messieurs. Aux justice, simple OPJ, vous n'avez qu'à attendre que la justice puisse se prononcer. Alors, yo ligne quoi quitter Moutou en fonction de quoi? Donc, les Abamakamou, ceux qui sont dans les combats, donc ils me sentent tellement ba menace, na ba intimidation, donc bref, je ne vois pas la sécurité de cette famille dans ce pays. Parce que Bao Baboumi, ce sont ceux qui sont censés sécuriser. Jamais Balobi, Bangomoko Basali, un aveu, Ndenge Baloba. Un aveu, Ndenge Yakeba, présenté biso policier. Civil. Alors, ils ont reconnu que c'est l'État congolais qui a tué. Voilà. Est-ce que le corps de Rossi sera pleureux avec tout honneur? D'abord, Naomélie, il y a prêtre. Il faut bon. Ok. Alors, voilà, il faut battre dans l'église. Bon, voilà. On a collé la Rossi. Omoni mutu na mutu azaka étoile na ye. Eza na mutu. Omoni na mboka oyo bato bakufa, mais shebe yakanga bato na kingo. Na mboka oyo bato pe bakufa, Rossi azokanga bato na kingo. Donc, lelo Rossi balobi on a omeli Rossi bazo lobelaye partout dans le monde. J'ai fait l'émission avec la famille. Vous n'avez qu'à entrer sur l'internet. Au on a un nombre de vies. Au qui ba collecte ya ba fond ba 22 000 € na Bruxelles. Au qui ba 5 000 € na maman Cécile Kimi en Allemagne. Sans compter ba mbongo ya ba 1000, ya ba 500, ya ba 300 au bandeko ba kotindaka pour assister la famille. Yango pe nazaki ko yebisa banke. En dehors il y a aussi il y a Eric à Kofikuna parce que la marche manifestation ça traverse le monde. Ça traverse l'étendue de la République. Ndenge tokoloba boyi. Autant bandeko na biso ba kotambola libanda, autant pe bandeko ba kotambola awa. Ndenge tokoloba boyi. Il y a une manifestation en Suède, à Stockholm, qui va réunir tous les Congolais. Marche mususu ezana na Bruxelles le 24, où il y a un peuple mokonzi. Donc, awa lisu tozo zela celle a convoqué lisu marche tokozala lisu. Ndeko elezia nani sika abomi Rossi. Ba présenter kibiso policier. Donc, ce n'est pas ces policiers là seulement, c'est la police qui a tué Rossi. Ceux qui sont censés nous sécuriser qui nous tuent. Est-ce vrai aussi que famille OP, parce que tu as déjà que papa lobby, bakomi, na insécurité, il faut basala nini pour la famille? Bon, bango bako sala nini, tozo bele la kabato mutema malamu. Parce que ba oyo bako kati ko empêcher liwa eya bango ndem tu babomi. Dès lors que ba présenter biso policier que policier ondem tu aboma keza koloba que c'est la police qui a tué. Bien que bako tiko bimisa mutu musus, to kanisa ki bako bimisa ta civil. Baloba kete kuluna onda papa qui est lichiti. Mais dès lors que qu'on nous a présenté un policier. Donc, nous concluons, et tout le monde sait que c'est la police qui est censée sécuriser qui a tué. Et puis, Abomeli Wapi, pas na balabala, dans l'enceinte de la paroisse. Boye qui balance un message. Balobi, il faut battre nous sur Bakota, qu'une église, une église catholique, ou à qu'une était à sa traite. Parce que même les jeunes ont perdu, ils ont entraînement et pas les imbonera cour en Burundi. Aujourd'hui, moi j'avais décrié ça à son temps. Les imbonera cour, ils ont l'entraînement dans Boka Nabissoa. Et puis les lobazos ça là dégâts dans Boka Naba. Et ils ont pris les jeunes et peu perdu. Baké kolanda formation, bozo landa ba vidéo. Formation ba les imbonera cour, les sportifs. Aussi mona na Boka nini, ba sportif bazo beta batuna balabad. Na pesa ki exemple, ngana ibaka makambo balte. Na yebaka makambo kati américain.
napesaki exemple il y a aux États-Unis parce que Trump bazo fingaye abimisi Booker T, Undertaker, Big Show, Randy Orton, Kane bimisi batu wana ba na kobeta batu na balabala et cause la dégâts. Mais chez nous on va recruter les sportifs qui sont censés nous amener les prix parce que Rossi a même prix. Il y a qui champion na ya même prix na mboka oyo. Au lieu ba honorer, on va les tuer. Mais chez nous on recrute les sportifs pour nous faire du mal. Et Basambisi déjà policière en gros la police ou ebomaki. Non mais Basambisi il y a eu 2 poids 2 mesures. Oh Basambisi Eric. C'était Basambisi tout de suite, ba condamné. Mais il y a aussi Bazo Zelani. Et autopsie, c'est quoi le lobby? Et autopsie, le résultat, c'est dans 2 semaines. Des lobby, tout ça qui n'est pas famille, c'est dans 2 semaines. Donc, le programme est obsèque, non, bimité. Non, et banité, et comme il y a bembati, c'est merci beaucoup. Merci. Na misa ko sambela po na ndeko na biso Rossi Chimanga. Ndenge babomiye, et pesi biso mawa mingi, zali moto toyebaki. Zali moto asali makambo mingi po na mboka oyo abundi po na mboka ekende liboso mais tozana esengo mingi tomoni mwana moke mwana na ye na ndenge alobi boye ngai na kozwa bendele ya Congo na koya kopika yango na lilita na yo mokolo bato wana bakokende ezali liloba monene euti na mwana moke mokolo bato wana bakokende ye akokende mwana alobi akotika etumba oyo papa na ye azali kobunda te etumba ya kobimisa Kongo na bowumbu yango wana toza na mawa mais eza mokolo oyo ya discours politique te eyi mokolo tokokanisa ndeko na biso azalaki mwana ya nzambe ayaki na mabele azongi na mabele ezali eloko ndenge sango alobi nzambe ye moto apesaka ye moto mpe azwaka Rossi ape mamalamu biso totikali toko continuer komba na ye ndenge ye moko alobaki peuple alonga kakaka ti okendo bunda etumba na peuple akolonga merci mingi loko na koloba pona Rossi d'abord eza pasi mingi ya ko perdre mwana na kati ya mboka na ye afingi te ayibi te miyibi bazali me bazana bomoi babomi bazali na bomoi mais à défendre nation na ye à exiger droit na ye mais à tomber eloko na koloba tokobosa na Rossi te ba Rossi bakosekwa ebele wana Rossi moko babomi mais ba Rossi bakosekwa ebele bako continuer na lit tina suka pe suka wana na lobi esi ekomi pembeni pe ezosila tisikoyo eloko mususu na kobakisa proposition na lobi na liboso ya église wana soki bako permettre biso to sala ne fiske monument ya Rossi muke liboso wana ke to banda tango nyonso kokanisa ye oyo azalaki patriote abundeli mboka na ye pe abundeli nation na ye mwana ya mboka 100%. Mbote maman tomoni présence na yo awa lelo na messe oyo action de grâce ya ndeko na biso Rossi eloko nini oyo kitango zaki na messe na oki sai ngana za différent bon ngaso na leli sengo bato ba comprendre te bato ba distrait batata ba bandeko oyo ngai na bato ba yebi ngai na ba binga te na sabino lelo na mo Kabila na aner na ye na police na armée boye ba yango tango tobimaka quand on sort quand on quitte chez nous on dit déjà na bimi soki na zongi te beaucoup misanzambe tolo ba yango et Rossi le disait on n'est pas des lâches on ne va pas pleurer Rossi on n'est pas des lâches on va le célébrer toko célébrer Rossi na mboka oyo ba célébrer na Lumumba te ba célébrer musée Kabila te ba héros Rossi otozoloba à quoi il a un champ de bataille à quoi il a un champ d'honneur bon ça va mot on a un verbe éviter la confusion Rossi n'est pas tombé sur le champ de bataille il est tombé sur le champ d'honneur bataille ils allaient il y a bêté le roté il y a tellement qui a défendre un beau canaillé bah bêté massas donc la Rossi le col la voyouté donc la Rossi le col la bandité tu es ici mon amputu à ça là tout à retirer immédiatement ma propos naïe que Rossi a sali fauteur de trouble. Tu dois passer message au bon l'exango. Tu saignes
ba étudiant nyonso ya Congo, ba leader nyonso ya Congo, élite nyonso, tolobi mwana putu, il faut retirer ba propos na yo. Publiquement. Il faut tu dois retirer tes propos. Rossi, c'est un ancien de l'UPR. Voilà. Rossi n'est pas un fauteur de troubles. Les enquêtes le prouveront quand Kabila va partir. Parce que Rossi n'a menacé personne. Les images sont là. Les images sont là. Rossi a fandi nan kembo nan Nzambe. A fandi nan kembo le kumu ya bakila ya ba Congolais. Abundeli ngai, abundeli bana na ngai, abundeli biso nyonso. Nous allons célébrer aussi. Bandeko bazaliawa na lingi quand même ba presso ezaliawa et quand on betela aussi ma boko makasi en tant que héros. Le peuple gagne toujours. Voilà. Alors, donc, nous allons passer un message au donc passer un message oyo. Bon Lobaka te Rossi a dit, to Rossi avait dit. Lobaka Rossi dit. C'est maintenant que Rossi dit, le peuple gagne toujours. Mukolo torotombola nzoto ya héros. Pour que nous revendiquions na malita provisoirement. So Kabila Longwe Rossi a la place na parler du peuple. Baya yango tocha aussi na parler du peuple. Place na yango wana. Mukolo wana tata, maman, ozana nganda ya ngombe, ozana nganda ya ntaba, ozana nganda ya gege, ozana nganda ya masanga, kanga yango, eko sala te. Soki ezali jour ouvrable, eko zala ville morte te, eko zala férié. Oya ayoki, ayoki. Bazana matu ayoka? Merci. Mon atier, botelelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo, émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,